bande ko bandi ya tindika télévision ezala vraiment isengo makasi ya kopusa na betando mike na bino pona ko informer bino pe ko sola na bino pona makambo teli actualité politique ya mboka na biso lelo to pusa nyiso awa tozali na la Black Diva oyo bomesana komona toujours to déjà la kati ya tindika télévision oyo na benga mingi la vraie combattante la seule femme oyo abundaka kati ya mibali tozali ni awa to komeka ko sola so ba kense zali plus d'actualité politique ya mboka na biso sans oublier ba boss nanga Patrick Elina Rifin qui sombe mon vieux Lucas Staya Jésus pe na bossa nyote moi mon vieux Zena ba le parisien aussi je te salue ma fraise de partout ya Lida Tango pe je te salue fidèle internaute na kopesa directement mbote na invité na wa azali wa la Black Diva mbote mo na mboka la Black Diva madame Sephora mbote na balandinyo sur ya tindika télévision mbote na bana mboka onyo so bazana fin fond kuna na bande on a biso nyonso ya est na yebi ke to ucho partager na bino tozo soutenir FARDC o eza mampinga ya mboka na biso na kokende lombangu nazo bossa na te kopesa Samaton bibende l'original hein à 8000 km na pesio mbote bana kitoi na bossa ni bino te bana bandungu surtout Beni Butembu toza na bino ensemble toye awa pona ko loba ka ndenge to mesana ko loba yango moni pe bakonzi bayoki yango moi kimia obozi wana ezala kata on totele ma pe to lobi boye esali ke tindika est lancé bo s'abonner massivement et puis bo landa ngonde makasi na ozela ba commentaire na bino po yango nde matisaka nga po ceux qui ba benginga na ye bon commenter et puis bon s'abonner massivement na tindika télévision. La Black Diva to mona ki Kagame par rapport ya makambu to moni bandeko basili ko pesa ba réponse na mutu à répondre na ndenge na ye par rapport ya maloba aussi le ko utela ngambu ya Kagame mais to ko to intervention par rapport au mona déclaration ya tata ekolo par rapport ya ndenge ya koloba ke Kagame azali ndeko na ye to moni biloko na ezo plaire pe bandeko misusu te. Tata ekolo na biso na yebisa bino tellement aza na benga ke mingi mwana malamu et puis mwana botami na famille bien mwana ya yebi ke bavanda kana bandeko nyoso mwana ya yambaka mutu nyoso na motema malamu atako bato ebele basalaka mwa mabe na mboka na yo bien o biso moko ba peuple to yebi déjà ke mutu aza mabe mais omoni ke ye azopusa ye pembeni azosolola na ye ezopesa ba misusu kanda mais o ba comprendre que aza mwana botami na ndako moko ya papa moko azalaki nkoi na yebite ke mwana wana okoma libata tota okoma mbwa parce que avant dans moi kimia a maîtriser à canaliser certaines choses o biso ba peuple tozo ngo na moto parce que tozana mutema ndenge moko na été ye motema na ye ezo ebele ezo pe ba makambo ebele et puis avant ndaki pembeni ya papa moko o azotala likambu na musika tant que bino bozo bundana bundana na ya tali yango na musika tango lobaka liloba moko lobi il avait raison de rester silence na eza ezola kisaki aza imbécile te silence na ezola kisaki ke ba matelier silence na été eza te kazo profiter loko moko boye pa bato par là yango tozo kende na baninga ona moni bosiliki ebele atanga moko pe na silikaki na koloba na silikaki mais tango na yo yeba na yoki pour biso toyokaka na deuxième fois pona ekokende boye toyokaka ka ndenge toyokaka wana mais so tokomi oyoka ye na nsima o comprendre Kagame abengaka mingi ye mon frère aza pe frère neti akozala papa na ye po aza bato akala abengaka bango bongo na bolingo yake toza bato makila na maeza mais soki bozo profiter na ndenge abengelaka bino wana yo ozolinga ye te ozoloba n'importe quoi et que ça lango bien pour na lelo ozui 2 points mais réponse ya ko répondre na pesi bandeko na nyonso oyo bazolobela déjà ebele mabe pona ye wana bozala kimia koloba ya président na biso Félix Antoine Tshisekedi jour akolinga koloba ou bien ko répliquer ba réponse ya oyo esalemi lelo bino moko bobetele maboko. Mais tout le monde peut être école à lobby par rapport à rapport mapping et ça a été élaboré par ONI et Zalité Bakondito RDC Tony tout le monde a signé pour le bongo à lobby en bongo mais oyoki à lobby que azana moyen mususu akosala pour répondre na nyonso wana et puis rapport wana ekosalema ekokatana te tozana ba témoin ebele tozana ba docteur o ba bazakuna nano na mboka wana o bango balobi ke bato bakufa te ba viola te basala boye te il y a le docteur mukweke bazakuna azawana vandi kuna zana batu oyo lelo bakobimisa au moins
combien de femmes sabotées na mboka wana o balobi ke baboma te ozoyoka madame Sephora oni ye moko monisco wana bango bachakuna wana baza ba témoin oculaire ya makambo elekanaka kuna est-ce que bango bayebi ke ba image mosusu eza o bango bayebi te meza o etambolaka na ba caméra na bango moko ezali botikaka bakagame wana botika bato nyonso wana baloba bayebi pourquoi bazoloba ozomona depuis batie kaka basoda batindi bagouverneur batindi boye misala na bango mabe ezobima na poisa c'est pour cela kokende na lomongo mpo aloba kaka ndenge alobi wana ozoyoka mpo aloba kaka ndenge alobi wana parce que aza mutu jamais comme ndenge otelemi liboso nanga boye otuninga kasi yo olobaki ke biso barwandais nde tobomaki aloba oui biso barwandais toboma bino akoloba ngo te il faut aloba ke aluka moyen nini ya kosechappe na réponse wana soit na question kopesa nani na réponse akopesa yo asechappe nango mais biso toza ba peuple congolais o ba fongoli déjà misu o misu efongwa mio tokolandela yaya fati aloba a répondre mais bino moko bomoni il y a des gens qui ont déjà parlé ebele balobi c'est pour cela tokotika koloba te Kagame azosala bongo bayebi ba aventure o basali na mboka wana ba richesse ezotonga déjà epa na bango ezosala bamituka epa na bango ezosala boye bon akosepela ndenge nini ndenge fati akecha ba état de siège na est ya mboka c'est pour cela nazolisa bandeko baosilika c'est normal osilika mais yokela ye na deuxième voie omonaka ke ça va aller parce que alobi il y a tant de moyens et possibilités on a qu'on répondre Kagame mais ce n'est pas aujourd'hui. Mais ton moni peut-être azali ko se plaindre ko plaider plutôt par rapport à l'augmentation à DTC ou ezali à FMI il y a 33 milliards pour soutenir les économies africaines. Mais ton moni ba idée wana bande comme ça se plaindre on balobi tata ekolo comment se fait-il à rekende ko plaider to ko defa banyongo et pas ba mindele on ezali ko teka mboka. Pona nga eza bien que madame Sephora. Poto lobi ke ndenge ye aza mwana mboka na biso. Toyebi madusu nini mboka oyo na biso ekokotisela biso mboka banyongo wana po tozaka na nzala tozosouffrir mais banyongo wana tokokota yango mpona nini ala longue elukela biso ka baproblème bakataka biso bambongo basalaka boye oyo tozoya boye mpona koréclame boye totie société interne non soki olie todefa baya batya basociété na bango baengage bato na misala babando futa mboka na biso bayibaka ndambu batikelaka biso mpe ndambu ozo comprendre poso abimisi ata mignora ata ya 1,5 million azwi ata 20% voire même 15% oyo etikali biso mpe toza nango mpo tokozala na mayele mpe makoki ya kotravaille lolenge moko na bango te ozo comprendre il faut kaka baya basinstalle basala misala bafutaka biso mpe tomona ndenge nini ya kosasortir olieke ya kofuta vaut mieux kopréféré olia na yo lipa na facilité que soso na difficulté oyo kozanga kofuta ngo lobi madame Sephora na bande comme ça bi 33 milliards là au moins la paix comme la peuple congolais to aussi là kokoma combien de fois toyoka kaka mbongo yaki o ba soutenir mboto yokaki dernièrement au Canada so nini yelaki biso so 27 milliards awa pona makambo ya babilanga bani est-ce que vraiment ration nango tomoni yango vraiment ke ebimi tozaka bala mikete toza wana te po bato apoto baomona biso ndenge toloba bakanisa tobetelaka Faci maboko na ata azosala bien te biso non ye moko ayebi ke aza devant morceau dire bino rate po biso moko déjà na Congo totyaka ye déjà momonge so ezosimba te alekani na matanga tobwaki alekani na fete tobwaki akiti na aéroport kuna tobwaki ayokaka ndenge na oloba boye ayebi bien ke la blaka oloba natindeli batindi balien amona otala ngo et puis on comprend que batutel déjà ndenge ya lobi boye c'est-à-dire c'est lobani c'est-à-dire bon mona biso te ko toza bazo ba to betele maboko non to betela Faci maboko te to betele maboko te aza mwana mboka na biso toza na facilité kolobela ye koleka n'importe qui to betele maboko te place à sali bien te to yebisa repe papa awa eza bien te ozoyoka makambo ya bambongo wana toyokaka mais ekomelaka biso te po bafonctionnaire balelaka kaka basoda balelaka kaka banani balelaka kaka mais mwana mboka tomoni mpe parti moko ezali kopropose ete état de siège et durer plus ou moins 5 ans mais tomoni mpe 5 ans wana bandeko mosusu basepeli nango te par rapport à 5 ans wana
donc qui va préférer que guerre et continue toujours que persister maman c'est fort na okato te na question na yo wana baza bandoki omoni bato wana balobi esa la 5 ans boza bandoki ko banda lelo ti lobi bitumbe ebundami na est combien de années bozalaki wapi soki ba idée wana bino pe bozalaki nango ke to coach pe état de siège et sali autant de ans et sali boye ezalaki wapi pendant 18 ans mayele wana ozalaki nango boza ba infiltré to yebi bino botika ko mitungisa toza bana nzambe ko banda lelo ti lobi na yebisali bino dès le début o boko kanga na gauche et bimela na droite ba secret nyonso babando bomba ta mwana na yo ya 2 ans awo bimisela biso ngo to yebe puis to yeba nini stratégie ni to kotela pe musala ni to sala pona mboka na biso madame Sisi mwana mboka ndani ekotika la bongo libela oui ekotika la bongo libela voir même ti partout to kominga na basoda baza bon poto bomba na biso par rapport à komona musala ndenge ezali ko sala FRDC zo sala musala nango na ngambo ya ba est kuna to ko to zoma intervention parce que to moni bande ko belé bazali ko apprécier ngo et puis ba mbongo to ba don ezali ko pesa ma na FRDC tango zolo balikambo ya don wana nazomona Alembole la depuis États-Unis azo sala déjà conteneur pona bato na bande ko na biso ya FRDC et puis bande ko na biso ya Beni wana omona kana oza caméra na pe to kititi Beni omoni to kiti Goma to leki kuna nyonso wana totali bande ko na biso basoda bazo sala musala kitoko siko bino bandoki oyo ntango banomaki ba généraux wana wa pendant 6 mois bolobaki te ke baza ba bato mabe bango pe bazalaka bato ntango bomoni sikoyo bakomisi bango ba gouverneur na mboka wana yango bozoya mpona bandolo bano bango pe bazalaki ba associé na oui tondimi tozwa ba associé wana to travailler na bango mais kimi ekota oh oui tondimi bo bango pe eloba ezolobama tondimi tozwa bango mais kimi ekota po ntango bozalaki na bango botaki bango te po kimi ezala mais ndenge Faci Beto azwi bango asala na bango musala nzambe likolo biso tosenga nzambe bakoko bakufa bandeko nyonso bakufa na Beni na est partout dans le monde ya RDC zambo ya aza likolo amona bango azala na bango banguna nyonso bakoya nde na makolo na biso po biso tosepela pe na bomengo na biso bana basi wana ya kuna pe baza lokola nga baza lokola yo bazala l'aise base sentir que baza basi madame Tomoni procureur près de la cour a saisi aussi au Sénat par rapport à dossier Etali Matata Poni. Vous avez peut-être besoin d'intervention par rapport à dossier wana. Madame Sephora, dossier wana tozozela. Balobaki ceux qui semaine aussi semaine on ezo banda bako bandelango. Ceux qui babandeli yango que mon frère Matata Mponyo aza na kati ya makambo nyonso bakoloba wana. Akokende makambo na eba justice esala musala nango biso to opekisa justice te to opekisa ete mais yende ngazo sala musala asala ka musala malamu et puis a interpeller kaka ndeko na biso aya asamba to yokango to yokama public oui basala ngo en public po eza makambo apparemment ba beza peka Matata Mponyo te baze belé kasi Matata Mponyo na mulongo na eba obengana ti oh ezala ka bongo bakanga vie caméra après to komi omona bango nyonso mulongo oui ceux qui viennent Matata yebe azana batu na ye aotanga viennent veka bando tanga na ya lobi intel pe intel ba bengi bango tuboya a tango baye bayoki bango et puis omoni solution mona na kita par rapport ya loi ya Noël Tiani tomoni loi wana apparemment bande comme si bazo sepela nango te to ko to zoma intervention parce que tomoni de komora lobi eko ba ko tsa ba loi wana eko fragilité l'unité nationale. Maman, netinga, la miyebi ke naza 100% congolaise. Et loko nini ekotungisa nga polo wana bacha yango te. Soki omiyebi ke oza 100% congolaise te, omiyebi ke oza infiltré, omiyebi ke oza na makoki te ya kozala na mboka oyo kozala député, kozala sénateur, kozala président, kozala nyonso na bolukaka kozala na mboka na biso ara so oza mwana mboka te owelele ozala ngo mpwani sala badikablo teka sala baboutique oui toza na baindien na zando toza na bawara mais pourquoi tu ne peux pas venir aussi comme ça parce que on s'impose liboso ya okoma neti mokonzi ya mboka obi osala bo non so oza infiltré yango lwa wana ekosala opasi mais nga ndenge na boso na miyebi ke naza 100% congolais eyotumisanga na mais banda pe boba identification ti sikoyo to ekosalema mama ekosalema bayimboka yi de pesa baza bakonzi ya bapromesse bolobaka bamakambo bato ayi de pesa bapromesse na bango balobaka yango mais justice eza na mboka makambo nyonso eza na mboka bakonzi bazali balobi te bango bakoloba na monoko pa toza bapeuple tobotami yake oyo oyokaka papa alobi le peuple d'abord bango balobaka le peuple d'abord
yo moko bunda yo moko salabo c'est-à-dire ayé déjà la mitu na bango OK et bimaki na noté que toko bando sala ba annoncer ngo avant on se comprendre yango ko sala ko bando tout mais et aussi manango ndeko mo tuni mo mutuna lobi ba mbongo oyo bandeko ba détournaka est-ce ba mbongo wana ndenge ba détournaka ngo soki bakanga batu toyeba ka ezalaka munoso ezala tout le monde est alerté et par après ce qui est comme il y a zone ça qui va zone ça soki ba zone ça na ba kesa l'état te problème mbonga na biso eloko wana ezalaka te nayebi te bozwaka ngo boka boni lisusu bino na bino po kitisa bakanda ba peuple congolais to bomatisa bakangi awa ndeko so wili bakonga na Brazzaville tomoni bafaliza mbongo ntango ozokitaka na biche ya biso bato bafilmaki na ngambo ya Brazzaville wana pourquoi awa na Congo bafilmaki yango te bolembisaka mpe boyokelaka biso mawa toza bato moko totokaka tosambaka mpe mpo na bino moto afutaka biso te totelamaka tolobaka boye aza te mais tozodefendre nde mboka na biso toza wana mpo na koloba mpo bino boyoka botika biloko wana kamera oyo efilmaki na Brazzaville ntango bamoni mbongo awa na Congo ezalaka te ya bambongo yango ezongaka siko mbongo yango ezongi tomoni tolelaka bidi eza 4 milliards mais tokangi kuna 2 milliards bokoyebisa biso ke tozwi 2 milliards oyo tokangi wana tokoti yango na kese esali ata 6 milliards mais pourquoi boa motema mabe boa motema mabe bofongwamaka mpe peuple na bino ayeba makambo ezolekana tozaka peuple ya kala wana te tolobaka ndenge faci abotami akokende boye 3 ans biso nyonso bana 300 c'est-à-dire toza wana tofongola miso toyebi ke epa na biso eza porte tel na kokota awa na kolia awa epa bato na kokende kolia te mpo na kokota kindeli mais fo bofongolaka mpe biso miso balobaki ndeko kamera azongisi ndambo ya mbongo bolakisi yango na tele pourquoi tele ya mboka na biso kaka makambo ya mabe nde ekendaka libanda ya mboka makambo ya mabe nde fo bofilme mpo bolakisa bakangi miyibi bakangi boye bolakisaka mpo toza déjà na média toza déjà na média mwana mboka tokoma vraiment na kochite na motuna oyo esuka tomoni bayi mboka bandeko mosusu baparlementaire debout mosusu tomoni bazali kose plaindre par rapport ya misala balobi tata ekolala kaka bango misala mais jusque là bazomona eloko te alors que bazali kokweyisa bendele te toujours mpona kosepumone mpona kozala na nsima tata ekolo mwa maloba par rapport ya tata ekolo aza na problème te tata ekolo asali mosala na ye tata ekolo aza wana te ka mpona baparlement debout tata ekolo aza tata ekolo ya baekolo ya bato nyonso oyo baza bacongolais ye aza wana mpona bato kaka ya parti oyo awuta te azaka moto ya parti non akoma président ya bato nyonso siko problème eza nde ya baprésident na bango batikali na bango na baparti na bacg na bango ozo comprendre yo cg ya parti ozomona bamembre place oyo baosenga bato oza na badiplôme oza na bato oyo oza na bango wana oyebi bango voire même bobando finga bamisusu baza mayele te batanga te bato ya moto so ndenge nini mais eza na balisansie moko baza wana batelemaka na sa banzete bokomi olukaka bilongi oyo boyebaki mais boyeba te ke nzambe likolo ndima alingaka bongo te balobi bilanga bandelango na ndako na yo na nsima motu mosusu oyo akoya kolona na sa bilanga na yo wana akomona ke soki entela alekaka awa te nga nalinga nazala awa te mais kobanda te ka yo obanda oluka bato ya mabumu na yo obanda oluka non bo remercier bana wana bopesa bango misala na place oyo misala ezomonana bokotisa bango pardon s'il vous plaît président aza na tante ya kobanda overfie ke na parti na ngai non bosala ta ndenge bandeko mosusu babanda osala tokotanga bakombo te quand même et ça commence si c'est le CG si c'est le guide de leur parti là so bato baketala ye mpo osolola na bango asololanga na bango te akipaka bango te asalaka makambo na ndenge na ye akomi kaka maboko na telefone voire même ce n'est pas bon solola na baninga biloko nyonso wana place oza wana eza kiti okolongwa mpe un jour okokufa oza na bana okotika mais il faut koyeba nini bokosala bosala nini mpo na peuple na bino oyo akompagne bino na bitumba malgré bakosala babundi na bino 37 ans wana te mais bosala nini na bango biso toza wana mpo na oloba naobanga nanga te naoloba parce que eza makambo esalemaka mpo ndenge tootelema na média boye nakolongwaka boye omoni babambinga mabanga ebele esalemi me tokipaka te ozo comprendre bosala mpe botumbisama mpe mpo na baninga wana oyo vraiment bazoluka batelemaka na sa nzete banda moi batelemaka mais pourquoi bozoede bango te bozoede bango te baede bango madame sasa parlement debout et tout le monde na bamoto ya moto wana bosalaka lisusu baréunion te bosalaka baréunion boyebaka qu'est-ce qui se passe bosololi na bano batelemaka wana boyoki bozoluka nini badossier ya bato bofandela
La blague diva to comme vraiment comme sur émission la biso to ko kato za mot de la fin et puis pour la bato za pour ça contacter la blague diva bazo inde. Oui, madame Sephora numéro ezala ka moko wana. Ezaka 081 48 52 726. To pesa kango mingi pona ko finga biso te. Pona ko bakisela biso mayele soki na lobi mabe nganga esanga madame lobaki mabe boy. Et puis so moni ozane lo moko koloba ya bien ko bakisela nga mayele batiselanga koloba mabe troté. Pour so lobi mabe yo po zongo ko banda lelo ti lobi madame ko bandela numéro répété 081 48 52 726. Bambote na yo basu. Bambote zala basé belé moyen bando pesa bango ezate na pesi mbote na Richard Mwamba na pesi mbote na Lembolela depuis les États-Unis. Samaton Bibende l'original, je t'aime beaucoup. Fidèle internaute, merci pour la vidéo. On se revoit tantôt on va sur la Tinzika télévision. Bon, tu as toujours branché, pescoché na Tinzika télévision. Bon, s'abonner massivement, bon panza basango et que ça la maman qui toque comme makasi. Na bo sente na sima caméra tozalaki na caméraman na biso Nathan, donc na bo sanité Mac Luzade de papa on monte ça la toujours voilà. Bon ça là bon s'abonner et que ça la maman qui toque comme makasi quand on se revoit la prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il y a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toque na ba client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.